Kende Ligue des jeunes lobi na yo Kende Kabila Kende RD viva Sowana ezalaki lisusu préoccupation na yete. Préoccupation na ye ezalaki volonté ya peuple respecté par la constitution obino boponaki. Banda lelo na koyeba ke baninga mususu tozalaki na bango kotala na lokola nia unambwa na mikolelekaki lelo ezali lisusu bongo PPRD to pesi ndingisa na bino ba jeune. Ya koyeba ke FCC na cash PPRD na UDPS, Félix Antoine Tshilombo, président de la République, na Kabila Bazali Moto. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit aux ala na adresse. Aux ala na France, ton mboka nyonso ya Europe, aux ala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Lelo ezali mokolo munene mpo na biso tolingaka kolekisa journée oyo pamba te yango tokendaka na yango na baaction ezali le 4 juin oyo tofetaka anniversaire ya président national na biso ya parti PPRD que je cite camarade Joseph Kabila Kabange. Donc ezalaki mokolo munene tolobi no tokende na yango na loenge te nde tosanganaki na place ya échangeur na monument ya Patrice Emeryte Lumumba bazali héros national na biso nde toye kosala salongo tomonaki matiti ebotami awa ebele. Donc na ba opération tosala na yango etant que biso Ligue des jeunes ya PPRD toponaki endroit au poto ya kosala yango propriété pour monument emonanaka bien. Omoni awa ezali miroir batu nyonso bautaka libanda avant bakoma centre ville balekaka de Ligue des jeunes elongo na makanisi ya motambusi na biso Papi Mpungu Luamba nde a sensibilisaki biso ba jeune
awa tozali na mabele ya Moamba ngai étant que vice-président provincial ya Ligue des Jeunes Moamba to sensibilisaki bandeko toye kosala salongo awa batu nyonso bayebi esika oyo Lumumba makambo sali na mboka oyo ato tuni mwana ya beba ko ikobosana te donc yango to ponaki place oyo pesa place moko symbolique nde sengaki ke toya kosala salongo awa po statut na emona na bien omoni na cadre nanu ya bopeto ya kini donc endroit où vandi faut ezala nano peto donc to ko leksa journée to kende to mela to langa no biso nde to kamba mboka lobby to moni pona ko kamba mboka faut to lekaka na action eza te ko kende na babar to bitumba ba masano ebele non ezali ko laksa exemple moko oyo bato ba ko landa na sima exemple malamu moni to ko sala salongo na monument oyo message on a lancé en tout cas peut perdre sa partie ya masse Ligue des jeunes ezali oyo chaque jour tozwaka ba adhésion ya modèle na modèle ya ba jeune ba porte eza ko fongwama mutu nyonso za libre aya ko s'adhérer lisusu na parti po biso ba jeune tozala ba makanisi ya ebele elongo na président na biso ya Ligue des jeunes Papi Mpungu Luamba azala makanisi mona ba formation ebele to uta ko lancer kaka pona ko former ba jeune o baza utile na mboka po lobi biso nde to kotonga mboka to ko diriger mboka donc message na biso eza ya kimia to soutenir ba konzi ya mboka po mboka etambola biso moko nde to kotonga mboka. Tout à l'heure, eza modèle moko biso ba jeune photo landa parce que le Raïs a joué au continent tout jeune et a inspiré biso jeunesse. Aujourd'hui, à salelo moko et ko salamara jamais. O et salama jamais. Parce il a pacifié le pouvoir. Pouvoir ayé nangambu ya opposition. Makile Tangite et l'euro moko salami na mboka te mikolo biso to benga toujours l'imbattable parce que nengaza wana pona otia mukongone na c'est vraiment difficile quoi naza ko sepela pona monique pour répondre massivement na invitation na biso PPRD viva na histoire ya Ligue des jeunes ya PPRD Moamba ndeza motema ya PPRD viva viva tokozanga bisika nyonso me awa katikati ya Kinshasa alors lelo toyaki awa eza mwa mirulo tosala ndenge tolingaki tosala yango ole tofete kaka tokutana na salle non tosala yango na ndenge ke mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange Kondo Patrice Emery Lumumba oyo aza héros na biso lignée oyo Joseph Kabila Kabange alandaka lignée ba nationaliste ba patriote siko makila oyo utake pai ya Patrice Emery Lumumba et Koti na Joseph Kabila Kabange yango ezokota na nzoto na biso pour que tozalaka na bomoko ekolo na biso ezala PPRD ekolo na biso ezala Congo toboyi tribalisme toboyi régionalisme toboyi mikakatano katikati na biso tolingi kimia pour que mboka na biso ekende liboso boye te kolambota maneza lelo mais olebo kende ko fêter la kati préféré ko ya ko kata matiti na place historique ya Lumumba, c'est dire quoi? Bon, d'abord, joyeux anniversaire à Mokonzi. Tobenge Mokonzi pour yende leader, yende guide na biso. Joseph Kabila Kabange. To préféré esika oyo pourquoi parce que Lumumba aza parmi ba héros nationaux na biso ya mboka. Lumumba zalaki muto ya musala. Yemo abane ko simba Congo, abane ko simba Manchette, abane ko simba Pau. Yango ba jeune lelo basangani na esika oyo pona ko célébrer anniversaire historique. Ya yé o tobengi leader de toutes les leaders. Viva, 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 victoire de Joseph Kabila, président national. Merci Mingi Bilenge. Ndenge Bozali représenté à Wanesikoyo. Naebi que Bilengia qui s'assagno so bango yote, mais présence Nabino il a ici quand même et Bilenge bayebaki que lelo ezali mokolo ya mbotama ya moto oyo asalaki que parti na biso ezala ya lokumu. Mokolo lelo esika toponi awa site oyo Lumumba azana simana biso o bino jeunesse boponaki
po boya lelo ko fêter po na kotia moi accent na signe ya gouverneur na biso oya sika koti papa protre Gentilin Ngobila mosala za kosala nde yango na parti na bino elingi accompagner na action ya liboso ya lelo message ya ko choisir esika oyo to ya kopona esika oyo za pamba te Lumumba azali lokwa boyebi bilenge bozaki na bobotami te azali mwana oyo ya muke akufaki na age ya 36 ans kaka po na kobundela ekolo etumba na ye esukaki wana te alandaki etumba ya bakimbangu ya bakimbavita na nsima na yango na 97 Laurent Désiré Kabila oyo akotaki na mboka oyo sans masasi lisasi moko ebetaki te mokolo akotaki na Kisasa ezali po bino bilenge ya Kisasa bondimaki bongo te kokota Kabila kotaki awa bondimaki ye ezalaki te po bato bazalaki liboso bazalaki bapaya te bazalaki bakongole pe bandeko na biso belokola musala na bango eumelaki mwa mingi eloko population eza kosenga eza kokoma susu noki te yango wana balobaka na lopoto il a fallu que démocratie ekota po bato babanda kopona bato na bango moto na moto ya lingi po mboka ekende liboso voilà tina bolingaki Laurent Désiré Kabila bongo te bokoti na ye na kati esika oyo aumelaki te asalaki mbula mibale misato bapaya benemi oyo babomaki Lumumba baenemi ya Congo baponaki kaka loboko ya mwana ya Congo po balongola ye na mokili oyo ezali po balingaki Congo te nzamba alalaka te Kimpavita azaki congolais Kimbangu congolais Lumumba congolais Laurent Désiré Kabila congolais etumba bango esukaki te na bomwana nyonso président national ya parti na bino le camarade Joseph Kabila Kabange à 29 ans andimaki kozwa mokumba munene oyo akokonza mboka oyo ntango azwaki yango ezalaki po afanda libela na bokonzi te na discours na ye ya liboso alobaki azwi bokonzi ezali po na kotia demokrasi na mboka po mbala nsima maponami esalama bana mboka bapona mutu oyo balingi bongo te awa ezali likambo ya solo eya likambo ya sentiment te eza likambo ya lokuta te asali mula manda ya liboso manda ya nsima constitution to buku bokonzi ya mboka oyo epesaka mibeko ya koloba bokonzi ya kofanda mikolo songolo na kiti na ye ekokaki aorganize baélection mpo na mbala liboso na kati ya mboka oyo asali passation de pouvoir civilisé bobetela ye maboko nano mpona esika wana eske ezaki na moto atiaki Kabila revolver na mutu po alongwa na bokonzi mokolo wana ezalaki na marche moko ya makasi oyo ekendeki na palais de marche olakinga kati kolongola ye ezalaki atosaki mokanda na mikolo oyo peuple congolais apesaki po avanda na bokonzi na ye aorganize élection na suka ya élection atiaki mutu po ya famille politique na ye mais élection esalami ke bakongolais bapesi mwa voix koleka muke epa mutu oyo ya ye po lelo alternance esalema bobetele maboko nano Joseph Kabila Kabange na bomwana nyonso bino bilenge bolingaka posa ya mokili mwa lokumu mwa basoda mwa nyonso wana ezalaki lisusu préoccupation na ye te préoccupation na ye ezalaki volonté ya peuple respecté par
la constitution au bino boponaki. Voilà Tina Bomonaki, na palais de la nation, a quitté Saki Mokumba, ya Congo. Bobete Mabo. Mopaya Ebi Signote. PPRD, viva! PPRD, viva! PPRD, viva! Totikala na yo Joseph Kabila. Totikala na yo Joseph Kabila. Totikala na yo Joseph Kabila. Mboka Kongo bakoko batika etonda bome raise kende. Ligue des jeunes lobi na yo kende. Kabila kende. Ligue des jeunes. Osimbi Kabila, osimbi spectacle. Message ya Raïs Ezali. Secrétaire permanent adjoint à l'Obagaro de Souka. Message Oyo. Commandant Raïs Kabange Atini. Mais Toka Telena au gâteau. Biso et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Raïs. Botama et l'amour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Motama et l'amour. Motama et l'amour. Motama et l'amour. Motama et l'amour. Allez, va filmer, va filmer. Kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, en Amérique du Sud, aux ala na Russie, Asie. Il suffit aux ala na adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko. Ata ezali ya muki e moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe o ligne maritime, benga bango na ba numéro e komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 Agence Colicot, le sérieux de la... Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63
15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hôtel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.